UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses: sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavoubou. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. C'est parti, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Boye Ibolamu, Nazolike Teboza Malam Bisika Bozwami. Merci pour la confiance et la fidélité. Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations, avec ce programme, le grand rendez-vous de la haute facture Bosolo la politique. Un programme pas comme les autres. Nous sommes habitués à quoi informer, quoi instruire, la lutte contre les antivaleurs, et nous faisons la promotion des vraies valeurs dans toutes ses formes. Nous amenons également notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques et aider aussi notre population à s'imprégner de toutes les décisions prises par les politiques. Boza Ebele, Boza Rolanda Bisso, Boza na Mbandaka, Boza na Lubumbashi, Boza na Kolwezi, Boza na Kinshasa, na 24 communes à capitale, na Tomeli Bino Bolandi Bolamo, Bato Bazo en Afrique du Sud, na pesi bino mbote, bandeko bele mbote na bino. Ndeko boxeur oya kufaki na Afrique du Sud. Oya bakutinda kunaye ya kotumba, ye moko pe aza ya kokufa na kati. J'ai été contacté par sa famille. Contrairement à makambo ezolo ba na réseaux sociaux, il y a ba amiboma ki ye moko ou quoi que ce soit, bandeko naye bazali ko rejeter en bloc tout ce qu'ils se disent dans les réseaux sociaux. Par contre, bango bazali na approche mosusu bazali pe na explication ou notre version des faits. J'ai été contacté par la famille, na yoki makambo yango ezalaki vraiment moi passi. Batindelinga na ba audio, ba expliquer nga makambo ebele. Je pense que na rozala obligé à kotia yango pour boyoka version des faits na bango. Na kati ya version des faits o bango baza ko présenter, baza ko accuser bato ebele. Baza ko accuser bato ebele et d'autres boxeurs congolais babimisi ba audio ya mowe avant kufwa nyonso bandai ko expliquer pour na bango bazo suspecter ba menace na liwa na euti na makambo wana eloko ko bombe zalité. Je pense que to ko diffuser yango et puis bato bazali citer bango bakoya ko pesa version de fait na bango pour tirer les choses au clair. Voici les informations du jour. L'invité est connu. Nous sommes en train de recevoir les pasteurs Rino Moyo Mvumbi, Azali, pasteur itinérant, chanteur et auteur-compositeur, président de l'association des musiciens chrétiens en Suisse. Aujourd'hui, c'est un honneur de le recevoir. Mesdames et messieurs, avant de commencer avec lui, voici les informations du jour. Nord Kivu, la société civile s'inquiète de la recrudescence des attaques des ADF et du renforcement de l'AFC M23 dans des zones occupées. Ebola, République démocratique du Congo et en Ouganda, le cap des 1000 décès franchis selon l'Organisation mondiale de la santé. Une dizaine de morts dans une nouvelle attaque des ADF dans un carré minier à la limite entre Mambasa et Beni. Ebola, Judith Soumino a conduit une mission mixte dans les provinces de la Chopo et de l'Ituri pour renforcer la riposte. RDC, la CNDH dit n'avoir pu confirmer les allégations des décès lors du sitting du 12 juin, mais documente plusieurs violations des droits humains. Kwango, la prison des Féchi, vétuste, délabrée, sans soins de santé ni subvention, est au bord du gouffre. Calais, un violent incendie ravage les centres commerciaux de Minova. Avant-dernière information, RDC, les SILMED suspendent la grève, SINAMED suspendent la grève de médecins et décrètent une trêve de 2 semaines. Pour terminer, Ituri, ville morte à Mahagi et Ngote contre les tracasseries, les policiers et l'insécurité. Il y a une ville morte qui a été organisée. Allez, révérend Rino Mvumbi Moyo, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Nicolas Belé. Tokutani na yote. D'abord, pour la première fois, vous participez à Bosolo Télévision. Bano ebele babota milelo baza ali kantili ko na yote.
parce que bino boza vraiment baoba kala musala bosali les apesa monnaie. D'abord, ma réaction na yo, ma impression pour la première fois aux participer à Bosolo. Napesi sango mokonzi mbote Merci. na ba ndeko ba cameraman bazali ko ba réalisateur nyonso basali te totala na ba condition yo sango na landaka bino à partir à Suisse na mboka Berne. Ok. Naza fanatique na yo. Oh. Ndenge yo pozaka fanatique na ngai. Si, bien sûr. Napreciaka mingi mosala osalaka. Ton frère Koulma Topa Komelinga alobi kozoluka nga bio. Aza na numéro teti lelo numéro a sango eza numéro na bino. Justement biso landaka yo mingi na liti nyonso ozali na yango mosala nyonso ozosala. Na koti pe awa malili ezali awa eza lokola na Suisse. Yes. Donc vraiment toza na ba condition ya malamu. Merci. Nzamba pambola pona nyonso boza kosala vraiment tolandaka bino vraiment na bokebi nyonso tout. Merci beaucoup pona nyonso bosala pona mboka. Merci. Pona ba valeur en mboka ekende toujours liboso. 60 ans d'âge, 48 ans de carrière, eza lisolo ya lipanango bate, soki nzambe abateli te okosuka wapi. Nayaka mingi na Suisse, nayaka mingi na Wendelsville, parce que ndeko nanga avana na Wendelsville, naza ndeko nanga mosusu pe aza na nani, comment on appelle, Neuchâtel. Neuchâtel, on appelle Neuchâtel, et puis bamsou baza moi place ebele, mais Suisse penza eza place nayaka mingi. 60 ans d'âge, 48 ans, il y a carrière dans Zambie. Yo moko d'une manière générale, 60 ans, 48 ans, ozomi lobelani na motema. Na motema ozomi lobelani. Alors, na motema, nazali kolobaka kezali ngolu. Parce que, kolala kolamuka, ezali kaka ngolu ya Nzambe, surtout kokopisa 60 ans. Tango nazaki, mwana muke, nazoka, ndiko naza na 50 ans, naza na 60 ans, nazaki mona kaka, voilà, ezaki ebele. Na l'air na bandi musique na âge ya 12 ans. Nazaki na souki ebele, bouki devant, bouki derrière. Siko souki etikale pa sango. Yo za se de lo côté. Mais onction ezala. Onction. Exactement. Onction nde ezala. Alors 60 ezali ngolu, d'abord nazali reconnaissant pa Nzambe. Oyo asala ki ete nazala. Reconnaissant na baboti na ngai na yemba ngope na nzembo ya soyons reconnaissants. Maman na ngai autaki akufa na janvier. Papa akufa déjà bandakala. Donc na pesi bango merci na place bango bazali. Merci na baninga nyonso basunganga na vie. Parce que na vie nga na teka pe mapa na teka pétrole. Babenga ngai mwana mapa mwana pétrole lelo na kuma mwana poto. Nyonso na tuezaka ngolo Nzambe. Na bandi na ba chorale na sali premier orchestre na ngai Echo du Salut. Bon, enfin na balaki na âge ya 12 ans na chorale étoile 10 matin zaki école chorale ya Ecodim école de dimanche. Ande na kosala orchestre na ngai na ba 16 ans et tout ça. Nazaki na vision moko ya munene na sala musique na niveau moko ya makasi. Ezana amina nga moko asala ka kuna doko na beach ndeko nga comme azaki bisanga bana kala que yo comme un grand musicien. Azaki lokola prophète. Alors nalingaki na réaliser rêve wana na luka na côté papa mente. Donc nazaki pe lokola bato ba do bangembo. Donc nazaki kotela pe bango comment basala musala ça n'a pas marché après ba rendez-vous et wana communication ezaki te lokola lelo yo. Ezaki ya ba télécell alors pose à la nango faut opika si ezaki réservé la classe sociale. Voilà la classe moko exactement. Le masolo nyonso nazobeta na komi yango donc na livre na ngai ya parcours. Très bien. Na pe na kabela yo livre yango. Merci. Et kozala pona oyebanga susu malamu. Exactement. Alors après ça na keko lukana kota na groupe Sango Malamu. La première édition ezaka trio Sango Malamu, ezaka Jim Sawaski pour voilà l'année vers les années 80, 85 comme ça. Donc décidé OK. Na keka kana chana nanu. Voilà Sango Malamu ezala no groupe ezala no TVT. TV kuti ezate radio pesa. Et voilà pe ba TV ezala no tozaka na RTNC. RTNC kaka. RTR Zaïre Zaïre na leo exactement. Alors na ke kosenga na kota kuna poliment ba bisinga ke no tana no elenge fosi sana no ba classe na yo parce que soki okoti awa ezala donc compliqué. Bon, lokola pesa ke loko ya famille la ki trio Sango Malamu mondele moko na bandeko
moko bazaki wana donc ezaki Congolais. Congolais. Tozara plutôt na RTZ. RTZ, voilà, exactement. Nani radio, télévision, Zahir, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, Ndeko Paul, Zaki dirigeant à Sango Malam, a recommandé un groupe, les Chérubins, et Zaki groupe, il y a Lekinae, David, Nan, de comment. Baboya au côté pas Mundele on a Sango. Baboya qui parce que, donc Zaki déjà, donc, il y a voilà, carré. Moi, côté Zaki. Ndé a recommandé Kingakuna, alors on a continué le groupe, les Chérubins, na qui déjà na 15 compositions dans les Zaki dans déjà. Ça, c'est un test. Alors, singa que non, place karamoko etikali awa, eza place ya mutu akobeta marikas pe mutu akobwa kabakri. Parce que bakomaki na moment basala enregistrement là bango na studio. Ezaki OZRT. Voilà, OZRT à l'époque. Voilà, très bien. Âge OZRT. Mibu mi poussé. Mibu poussé ko sana. Et babosolo ebotami to ko bazuzu ba RTNCT. OZRT. Bon, en fait, on est passé dans beaucoup de choses. Hein. Alors, exactement. Pour désolé. Bisozo on a nani di solo, on a côté nani Chérubin, na côté Mukuse. Bref, nzamba sala ki maman moko parce que nzamba sala kaka batu. Asala ka à travers batu peut être biso comme quelque part. Maman na découvert kangai nde akena kwebisa kakusa kamulondo na époque wana ayambanga na émission savoir choisir. Alors na savoir choisir kuna kakusa lobi mais non eza émission ya bato wana mususu tout ça eza compliqué pour na koyambaye. Maman là a insisté abi que non moyambaye atana tranche oya Gino asala lokola ke prière donc prions avec les frères Ino. Alors, par la grâce de Dieu, dans ce clip, il y a Kitoko. Voilà, Liboso. Il y a Liboso. Alors, dans ce clip, wana, et ben, Nikoleka, Ngolu Nazwaki, parce que, à l'époque, Ezaki, Tatabo Moko, Chaîne Bo Moko. Alors, Olinga, te, Okolanda Biso, vendredi, donc, voilà. Na OZRT, ouais. Na OZRT, exactement. De Banakoleka Nanzeba. Nous élevons vers toi nos cantiques et nos prières. Ô Père, exaucez-nous. Alors, nous avons qui mingi, cela qui était, par la grâce de Dieu, naïbana vraiment, nakoma o nazali. Donc, 60 ans. Wale za nzembo ebimisio. Nzembo ebimisio yangwana. Wala nzembo na yomoko. Yanga yomoko. Na salape banzembo ebeloko la pepele, na salipe. Libala na bino e umela seko. Na basi tone sengo bota e la zambe. Elonge zalise banzembo justement do banzembo nyonso tu ekobeta mape dimanche oyo na célébration 60 ans 15 albums. Ouf. Donc na album à Liboso au Tchèque on a combien de chansons? Ezaka 12 chansons. Voilà. Et on a sali featuring tenyo so yebi yomo. Na mbinga imoko après non premier album nemba ki featuring na Edo Bumba. Ouais. Et de Bumba nani mundele donc Jim Sawaski parce que bango déjà ba ebanaki na moment na ngana ebanaki te na utila ngala donc nani choral kutu na photo nango na sapuya Jim Kotoyo Edo kaka pona moi visibilité pour ngolu eze pas la bango pe ekwela ngai. Et on a pas producteur bazat obimika moko ba producteur bazala qui vraiment mingité na produire qui album wana na moment na donc ngai moko après salon Gabriel Ozaki na kukata suki asala pe na Télécel asunga ki ngai mwana ni mingi mama olangi pe asunga pe à son âme bandeko mususu pe donc ba héros dans l'ombre pe basunga po ete lelo na koma o nazali ba solo to bete ya ba 30 ans 40 ans 30 ans 40 ans donc bano ya lelo yo Bano, bon, on arrivera. Voilà. Mais ça, c'est les 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, 48 ans de carrière, 60 ans d'âge. Nzamba Batelio. Ok, pour ton négri. N'a pas circonstance. La circonstance, c'est ça qui est belé. Donc, déjà, on a qui n'a pas idée, n'a qui n'est pas dans la pote, autant on a zo, linga moi si nangai. N'a pas que un jour, biso ko kende poto. To kende kotanga. Alors, n'a évité ce qu'a mon accord, ils pour la litho, mais, et ça qui peut vraiment que, prophétie qu'un jour, nous irons là-bas. Alors, avec entrée à Afdel, Boebi, Nakobomba, Madame Nangai, Azali moitié. Maman Naï, Azali, Yanga Bokuna. Papa Nazali Moubembe, donc Azali congolaise. Alors, Naba, Makamona, tout, et là, qui sont donc Namboka, et ça qui vraiment, il fallait à l'abri. Alors, pour
bolingo wana nde pusaki ngai nakende kozala na bango donc na mama na nani bana voilà je suis content que na sauvaki situation moko boye parce que libala na pasi to na esengeli tozala kaka se na bo wana olonge mbala moko apoto mbala moko ou bien transité par non poto au fait avant que tu makamwana eya nga déjà nazaki na ba tournée j'allais déjà aux États-Unis na Europe na saki ba lipambolia na nzela ndeko moko mutaidaka yo. Oui. Donc, nakoloba ke premier voyage na salaka na poto ezalaki na sango malamu. Jim Sawaski azakwe bisabiso nzambala kisingai tokokende na poto. Voilà mundele wana. Mundele. Donc il doit la tournée pour la koluka ba fond pour la radio pesa epela ni sango malamu. Télé sango malamu. Alors on est parti na poto ngai Joël Bumba Cool Matope, Papa Fouti, Tosala, 24 concerts dans 21 jours. Et ça a bien organisé, donc partout, Badaki, Béni. En tout cas, Badaki, Kopambo la biso. Ndekoya, il y a, enfin, Kokende Aliboso, il y a Poto, il y a Wana. Après, il y a mis Balé, Zaki, na Maman Moko, Azali, na no Pekino, les lois, Maman Mubake, Maman Mimi, Mami, pardon. A Fonla Kikai, Balé Nzela, Zaki Pekoluka, Ngai. Alors, mais moi, ça fait 2 ans. Nepsara batu bako lukayo, mais au moins, on a katenga bino, bato yo, otindi, baende lelo. O bayaka, wala do ki bako sa kayo. Abi menzambe, abi singa ke fona pambola musala na yo. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nde na bike, non, maman, na sali album, moko na ba Thomas le Kofe, na joli data, na zolinga ekende kobimela na poto. Wana album yana ni Pépélé. Alors, maman na sunga kinga pona kozwa visa na kende Italie et tout ça. Tant on a keikuna, nde makamunyo surtout et c'est déclenché. Nde sikwe falaki na ya, côté ka moi voiture na laki na wawa, na teka ngodo na faux prix good. Après, ça l'a été na kende sikwe ko s'installer na poto, na tanga. Sikwe tant on peut na bandi na tanga. Na bisi madame mais na bisi kayo un jour que tokoya ko tanga na poto. Voilà, yepe azali kotanga, yo tangi bamboko uta na Suisse, mais biso fandi na Berne, place balobaka allemand. C'est un quoi allemand. Donc voilà, intégration dans la salami malamu, na combien on a livré à 48 ans, 60 ans nangai, recueil de témoignages de la RDC en Suisse. Donc banane qui bébé kino na komikuna na Suisse. Très bien. Nazala pe na Yverdon, ils appellent kuna français ya kaka côté la biso allemand. Na komi koyeko la ba grosse munta. Moi ba grosse munta. Grosse munta na di grand-mère. Grand-mère, na komi koyeko la. Allez, papa Rino Mvumbi. Moyo. Ouf, parcours monene. Eza pasi pona kolobela ngo lelo to préféré to tanga livre. Livre komi eza ya koteka ou bien kopesa bande kopamba. Eza ya koteka mais pona sango lokola bayaka maboko pamba te na pas sango te. Oyo chamwa di mais ça la bien. Alors, aux organisés, aux ongi Kinshasa justement pour un grand concert. Et le renier la Kinshasa mission parce que aux révérend, les lozo ça là quand même na église ya munene. Aux ongi kaka pona concert ou bien aux la mission monsieur évangélique ya ça là par ricochet tonito ça concert. Alors, naki apona mission mibale ya liboso ezaki ya reconnaissance ya ministère nanga pastoral parce que na sali ba étude théologique moi ebele notamment ya suka na saki bachelor na États-Unis na théologie. Alors ba père spirituel nanga balingaki ba reconnaître ministère nanga parce que bana âge à 12 ans nazala évangéliste na gagnant donc ba âme ebele notamment famille nanga mobimba. Donc bazali déjà sauvé par la grâce et que na kotsaki lumière na libota. Alors ça c'est ezaki première des choses et puis deuxième des choses concert on a comme ça là le 26 na sina sala ngo déjà dans la photo mais bande ko ya kishasa babi mais non yo sali kuna nana ni poto mais mutolu na yo bakunda ngo ndene alors malala vous opé mais l'absolu pas molinde voilà exactement alors na mawanzambe na kokutana na nani groupe moko boye mekewei bafongoli nzela pote na sala concert wana plusieurs héros donc dans l'ombre balobi que non il faut ça la ngopé donc alors yango concert ne concert 2 ans méga
concert. Donc, ils ont 48 ans de carrière. 48 ans Ils ont ça la synthèse à carrière. Synthèse nango na banzembo asika we salemi. Donc ce que mutu azangi yango donc ako raté parce que c'est une occasion unique. Et puis na banda ko sambela po nango il fallait que na sala 45 ans, 40 ans ya carrière et salamate nzamba saka makambo na ye na tango na ye kaka. Alors lokola nzamba senga biso patience ndengonga ebeti. Donc, le 26 concert ya monene, ba invité, il y a liboso ezali bongo Henri Papa. Donc, il y a koyemba na biso, Faveur Mukoko, tozana na frère na biso Isaac Seven, apé so pembote. Il y a pas qu'on appelle donc na biso da mokolo wana, Fiston Mbouyipe a confirmé à Kozala. Moi bandeko ebele donc ba surprise de Kozala, sango pe akoyemba na ngai nzembo moko. Donc, awa n'a eu occasion, Bino Batozona dans la télévision, c'est pour la première fois. J'ai quand même une surprise à vous annoncer, na Rocha voix. Ça dit, Papa Rino a ça la Nzembo Moko na gati album, mais na Nzembo wana lingi na participé moi mouke. Donc, bato nyoso bolela sango koyemba kan, sango yemba ka sango yemba. Pour la première fois nazo CD. Nandimi kotia. Boya kuna na boya koyoka ndenge nini, nazo melama ite mais nazo yemba normal, boyoka onkuna. En tout cas, ngale bi ke sango akonyata orgam te pour sango ayemba bien. Pour les autres c'est la blanc plus bas que la neige. Tout yembe ozala bien. Donc c'est pour ce dimanche. Les grands concerts est prévu, ils ont méga concert. Méga concert. Ils ont 60 ans d'âge, ça s'est fait. Ils ont son 40... et lumière. Son et lumière. Son et lumière, ils ont grave. Ils ont grave. Ils ont grave. Et aux Alawat, concert aux Alawat. Concert ezali bongo na parole du Sali oya Gombe et église ya la borne oya Gombe parole du Sali ezali en face ya clinique quinoise. Donc galerie La Fontaine exactement avant comme la clinique Galim. Exactement. Clinique quinoise ils en face ango église mo za déjà talaka la borne ndenga za doit s'organiser déjà. Eza na ba condition mo ezalo ko la amphi théâtre. Donc eza vraiment na ba condition ofandi vraiment ozoka sondo kenani malamu. Voilà. Ouverture à porte à 15h, ba billet déjà allé en vente sur place, ba billet monsieur Zali na église la louange donc la centrale et pas papa Ngalasi. Donc moi ba point ouais vente ça mona ni mingi mais ça peut na enfin na ouverture à porte et puis ba billet et cause la donc na ni wana. Ba billet Zali bongo ba prix et bani na $10, $20 et puis $100. Wana ezali droit d'entrée mais ezali participation et là pour soutenir une carrière. Exactement. Ils doivent accompagner valeur. Donc bango bazana catégorie wana misatu donc était bango baza mwana ni likolo parce que papa qui nous faisons en la Suisse. Voilà. Soki sangwa yo koyeba ke sangwa yo. Allez, Guy Poutou, je te salue. Donc il faut pas manquer ces grands concerts ce dimanche à partir de quelle heure? 15h, ouverture des portes. Et Ebani Nango, la borne est à l'église Amikete Namboko. Donc la borne est Ebani, mais balobi la borne est à Ipente. Balobi o eza Nangaliema. Donc, oza komi na Gombe, mais avant Okoma, na clinique Ngaliema, en face à clinique quinoise. Donc au Sokoli, c'est un dimanche, boya na bana, boya koyoka, pasteur Inon Vumbi, 48 ans de carrière, bateau, sali lisolo na nzambe, oyo ki bango na scandale te. Quel est votre point de vue par rapport à la musique qui a l'élo? De la manière que vous avez servi Dieu. 48 ans après, tant que vous avez relève vos alélo. Alors, question na etu na makanga mingi en tant que yaya il qu'on a koloba était sentiment na ngai ezali mitigé. Parce que tozali na de na ni quand mususu bazali konani honorer nzambe bazali ko honorer mémoire ya biso bakulutu et quand mususu pe esala kaka ke sala ka na ni passe omoni tozali ba précurseur ba pionnier et tout ça lelo bango ba kotambola na tapis rouge mais bato ba frère qui chemin il se peut que bazaki na ba condition o bazali na moté. Alors na kolobate ke na sangisa batu nyoso na saki moko ezali na baleki mususu baza kosala musala na bango malamu lokola oyo na tie na nani affiche awa tozali na Henri Papa tozali na Faveur Mukoko frère Isaac Seven Atoms na Nadej parce que bazali génération oyo ba esima oyo abiso
Donc lelo na ko se limiter natanga côté oyo ya malamu ya mabe nga naza nani mpo ngai na juge sango ata yo moko biso na misa awa chapele eza kodiembela kuna na nsima donc voilà batu bakanga oyo ezali ya malamu bakima oyo ezali ya mabe parce que tozali na charge ya monene tozali na responsabilité et héritage ya collègue na génération ezali koya nsima yango il faut biso yeba comment est-ce que toko passer bâton na bandeko wana non mais peut-être ils ont responsabilité na bino pour encadrer ba jeune te peut-être kotika bango musika bakomo produire toza na ebele babandaki na bango bien mais à un certain moment bazo supporter succès te bino bosali ba scandale te malgré succès na bino mais scandale monalité mais combien de jeunes bazo bandaka na bandeli album albosu simbi ba scandale les ebele ba divorce yo vandi na moi simbola na 35 ans alors 35 ans 35 ans ozo omesani na pondo tikali na régime moko so nzamba sala ko mutete la seko zoliaka loso ozomona le pongala chess ozomona te que ça peut-être responsabilité na bino bo rejeter ba jeune vous les avez pas encadrés ezali responsabilité na biso yango nakenaki kotanga naza siko na ba élément ezali kosala après te nakoka na ko apporter soutien na bango donc nga nazali pasteur plus ya ba adorateur donc yango nakenaki na ekola mais ezali na problème mususu ezali na ba jeune mususu baza kolinga ko se faire encadrer te ozo comprendre ezali na bandeko ebele esi asali nyonso vie yoka nanu eloko ezali mais déjà falaki biso banda nanu na nani ebandeli parce que eloko esaki force na biso ezalaki sur les plans fond et forme fond c'est-à-dire parole nini biso yembi nani kuna voilà pourquoi donc banzembo ezowumela kino lelo ya biso parce que on a puisé dans la Bible ezalaki na façon ya kosalela forme ezali banani arrangement et puis vie oya moto pe azoyemba nalobaka yango mingi sango vie na biso esengeli tozala na un bon témoignage ezali lokola carte oyo ya crédit yo yakaka na po tosola na carte oyo ya crédit eke mbongo ezali te ata shingo mapamba mwasomba ekozala te alors malamu tozalaka toujours nani crédible donc ezali très très important ba jeune yango pe bayoka parce que ezali na ba jeune mosusu bayoka te bayebi nyonso ndeko kaka oya mundele wana missionnaire aza koyebisa ndeko moko mwana okanisi oyebi nzoka oyebi nano te donc c'est-à-dire okanisi oyebi me nzoka oyebi nano te nano komi te nano komite mwana nano komite vanda kimia allez on va se séparer dimanche à partir de 15h mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs chers frères et sœurs Rino Mvumbi bangonde batikali ba légende na musalo ils ont servi Dieu 60 ans d'âge, 48 ans et à carrière. Papa Isaac 48 ans, tenazol belaboko ba 48 heures. Donc bato ba pesi wo moina bango na nzambe. Bato ba ndimi ko na nzambe. Bato ba boya mokili ya solo. Banda bazwa ki position wana batikali. Kozanga mikakatano ndenge deningo ndaemba ki ndeko na yo. Olongola ngana bombo. Bon, na wemba un jour. Donc babundi batikali na nzela wana 48 ans lelo tokolo bébé nezer parce que jusqu'ici Dieu nous a secouru ti lelo nzamba tiki ete donc bango tango bakoyemba ebele na génération na biso babotami na note mais lelo azali pamboli pona biso bato abo il faut to exploiter bango tango bazana au vivant faut to yiba o bazana grâce au nzamba pesi bango il faut biso to bénéficier nango la grâce est grâce il est accepté comme grâce soko accepter grâce te ça tu ne sauras pas le faire donc zwa bien na yo $20 billet à liboso $10 $10 $20 $100 soki pe nzambe apesa yo mingi au-delà ya wana donc somba yango na idée ya ticket somba yango na idée ya ko participer ya ko soutenir une carrière ya ko pambola mosali na nzambe mwana na nzambe ko soutenir un témoignage kende lango na idée wana komona ngo te mambongo ebele zo bebisa eza lipamboli moko te place à malamu ya ko investir eza musala nzambe quand tu as la possibilité d'investir dans l'œuvre de Dieu nzambo atika la na nyongwa batuta ofuta yo parce que nzamba za modefi akala mais afuta razo bakisa ba 0 bien. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot pour un rendez-vous à dimanche. Peut-être pour la bande Nzambe. Moi, quelques vocales na bateau, bazo bunga, baza na idée du soute. Moi, réveil, il y a quelques vocales.
Alors, nazosala moi rétro, mais Kobo, c'est na pété blanc, plus blanc que la Si neige. tu vois, on est là, sur la lettre, tcha, blanc, plus blanc que la neige. Totika mikumba nyonso epai na ye akopesa biso kimia totika nyonso tika nyonso na maboko ma ye akopesa biso kimia esengo ezali na lola esengo ezali na lola celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne craindrai, il est ma victoire, il est ma victoire. Oh, Il est ma victoire. que tous ceux qui respirent glorifient l'Éternel. Glorifions l'Éternel par nos cantiques et nos danses. Louons tous le Seigneur. Jésus, louons tous. Laissez nous élevons vers toi. Nos cantiques et nos prières. Ô Père, exaucez-nous. Oh, libala la vino remumela seko. Na pasi tone sengo botalela zambela ilongeza nisena. Oh, pepele oh, pepele bana bosolo pepele oh, pepele Anabala Yesu nakolesa ebikuma nanga nyonso onatikala pepele pepele. oya sika surprise kuna. Très bien. Le dimanche à partir de 15h, boya na la borne ya Gombe en face ya clinique chinoise. Milinga mo ebimana sima makambo. Allez, on va terminer. Blanc. Hey. Blanc, plus blanc que neige, oh, blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavez le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Lavez dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Bosole Sili, tokuta dimanche. Bye bye. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses. Sciences infirmières, sages-femmes, techniques de laboratoire et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.